Voilà bandeko balandi tozo koba awa na lisolo na biso likambo na Marie lipasa ya Marthe. Et c'est reparti bandeko. La suite des événements. Dangerous Twin. 3e saison. Voilà masolo za kokende. Toujours na bandimbola. Ah, bandeko ndire basala kerrer landa. Coup de fil. Toebi batoyo. Hello. Allô, Jables. Allô? Obi ke to salerere. Obi ke to koleli mwana mosi mususu. Ah, tikolo baboyeko. Kala ono zo bisangate kasi ko zo benga na telefone. Nini yango? Oh, ya, to BBC. Moto mosusu. To lobeli moto mosusu. Na zo lobela yo. Oyo to beti wana mosusu. Oyo lobaki mosusu ba mapasa. Zelanan. Oh, olingolo balanga nini? Keno nzele wana oyo tobeti azana lipasa na kati ya kampiso oyo. Tala oto kene ko agressé ye wana zaki innocent. Mususu nde mutu amenasaki biso. Ah bon? Tala likambe yate na minute keno to panikete. Oya zui kamote. Mais eloko nyonso tozoluka na ndeko na ye wana moko ko futa mo. Kata appel na yo di o perdre ba crédit pamba. OK, ça va. Zoka de confusion koti. Oyo nani Mars na kati ya couloir. Bino bozomo na Jables. Oyo abenga ke Jables aza danger te. Na so sukisa ye ponga Mars na minitsoko lettre M akosala pe kombo na kati ya terrain. Pour le minitsoko na yo kele mawate. Na minitsoko ngape naza moto oyo na kiti mapeka te na tala ye. Courage zuye asemmusanga na nzela. Ah, Martha. Yo za mère à terrain. Yo za Mars. Tala, na minute oko yo, to na sima. Jables a pamba. Na kampeso yende moto oyo to kobanga jamais. Tala na minute oko tika na yo. Tala, Martha usaka yo na terrain. Yonde fu mototo, bango nyonso kuna bazwi 0. Yepe mikolo yo kotoyo a renier pour atie candidature. Obi na royana ye awa bosali bisala sala bosali bimona mona pe na sala ke non na misu na ye atala ndinga za kabna cochon za kambaka saza kona kobanga te to gérer les kamboyo tala na ministre ko eza course politique eza likamba pouvoir ozolanda pondeza wana nazana candidature boyebe ke na tie libayat baobenga nga penza ke non mama présidente bino na sima do bayaya na minute oyo ko botala bien so nga na gagner bino pe bo gagner do mutala lisa masolo te tango tozo banda campagne no lakisa bango ke non na su pouvoir bango pe baokanga monoko lettre M ekozala lettre ba leader bande ko sito yoki makambo neka yango tala yosa na likambote zala tempo doso mona bangwa wako tala mutu tuna kampiso yo fa banga yo fa yeba yo mbano yepa lobi akwesi bendele te alors que ndeko na ye azo défendre cause abetidia obi lelo na lobi totala malamu toko lingate ba parents na biso ba kosama ata yo moko yoka na soni na prof Joana na lobeli ke to kofuta te ba montande ngwana kaka pona examen to na terreau to tepe o sali bien Marie o sali kitoko azo défendre pa yebi ke mikolo ya tie libaya pe kote wana moto moko pe azo kanela ye Jables na ngambo boss na lobela kibino ba mapasa tala yo moko. Oh ya solo na timbele yango sikoyo moto penza yeyo fala zo pena agression yeyo mais yeta donc bilongi yango sami bale zela ye akofuta pe na ba erreur ya ndeko na ye akofuta na ministre pardon to senga ite biso to abatu ba pardon te Jables sa senga pardon te afuka makati alors to tambula masa all the time he will just get paid for this, pay for that. Ebe kolo ngenge koma kampiso yo futa TP futa awa pardon pardon na ba point ya kotekaka na nzoto mbano antuko lobi malamu penza à défendre cause étudiant ba o bazon di maïpe bazali parce que ba leader esengeli ba défendre idéologie
na couloir na zobanga po mikolo yo bango nyonso na couloir bazana opération ya makama mbandeko monduke bimi somo na moni Tupac nde mobali babimaka na Mars donc bango bakokana o nzakomba na likolo biso bayaya na mabele yokela biso mawa o bolimbisi tosengi mpona masumu nyonso koya liboso bambeba nyonso ezaka justice tozosala zakomba olenkumu tala eza nayebi ke eza ntango mabe melakisanga nzela kolo bayaya na se baluki justice azosenga masumu na ndenga bayakuza azosenga bolimbisa masumu lisolo landa wana totala bokeseni Marx na Marie. On dirait Marx aleki kote wana aleki na nzela nsima ndako akei akoti na lopango mama oza wapi o mama aza kolala azongelaka mere na ye mwana ngai mama olali mwana ngai boyei malamu tala yo ndenge ozongala mwana ngai nazanga bien bon nautika nde na wenze mais nazopema kaka ti nde nini classe bon mama classe lezo kaka nde kaka makambo ezokenda moke kaka bon mama te biloko na memeli oyo yango oyo mama boya te yango nde alingaka voilà bandeko bamama mingi bayebaka deja bagenda ya bana po soki abimi akoya na eloko mama ye abengi ye Chelsea boye nde alingaka alors ke soki atunaki biso mama falo tuna biso topesa yo eyano toyebisa yo barealité bisika mwana azokende makambo akosala awe futi ye mama pa yembi mama moni makambo nde ekomaga merci mwana nga mwasi penza merci mwana ngai nayebi ke ozotambola nzela moko te nani lipasa na yo kuna liboma aza na ngambo na yewe baklase ebelebele azotangela bato wana akasi yaleki bato nyonso boni mama tala nazoyebisa yo zoba ya lipasa na ngai wana aketia libaya babimisa ye présidente ya baétudiante contre ngai ngai na ye towela présidence tala mwana ngai zala sûr ke aganye yo te nalingi nanga te eloko moko esalaki aza likolo na yo ngai mama Chelsea obosani ngati nakotala soki yo ozala important te ekoyebana tala na miniti okono nasi na mobilize bana mai nalobi ke nakoganye nakolonga nakokoma présidente mama so nasisi classe oyo nakokoma capable kosombela ota jeep bareve na yo ekokoma réalité mama kobanga te ye alukati moto akopesa mbongo nga te azelati nga aza baconnexion ti mama yoki likambo te mwana ngai esengo nange eza boye esika nyonso papa no aza lelo akomona ke oza inutile pe te alobaki mabe batala lelo ti voilà mama zwa ngambo jobless ye pasala kombo na campus abangisaka alengisaka fara ekomi ya masolo nani babengi jobless suspense bango pe bazongisi réplique eza nde ngai jobless sikoyo nani wana azotuna ngai oyoluka nini awa biso banani bana mai bayaya bolongola ye awa tombola ye yo tambola na ino mbakasa yo esprit léger nzoka nde Tupac a organisé pe réplique abendi bayaya na ye bake na terrain babendi kaka moto moko batombola ye likolo ono ngande kolo mabele kenelo bakuna ebandi mabe bandeko bakotisi bia
Oh, nakatiki yonde moto bengisaki nani martala ndayoti. Oh, ngaite. Bon, likambote sûrement naika ko vérifier logo moko kati na yawa na van na salama mnanga kuna. Mais tout pas nakasi likambo zate. Pardon, ko sala loka mabete pe loka mbangu te. Tala, jobless jama ko saka na nzele na ngai. Pe avandika pamba na tikende ngwana. Soki mutako kanga ete ko banga iti. Ogoka sango. Oh, Tupac. Ah, ça continue bilai boy. C'est que ça sali action. Après cela, Jobless na maboko ya banguna afukami. Ah bon, sikoyo na bainyo so baza awa na campus obangi te. Osakani na ngai, osopesa nga leçon. Okati ngana yo tokutana te. Olobi nini? Tala na bino bandira sute, pardon, no bandira te. Olobi nini yo? Siko lobati. Suki mbaka sa. Siko yo yope. Ozo sala nga ba projet, ngana olaction lelo. Na ko lakisa oke non maloba na yo eza pamba, eza sans effet. Awa na kata kapite za likamba Martha. Lettre M. Yende mutapesa kalwa. Olobi kengana kosuka libomezo yo. Ah bon, zakinga ite bana mai na ngane mutu bato ba ebisenga ke non na confondre yo na mutu mususu. Ah bon? Na mabete mutango confondre ngai za nani? Balobi kombo na ekutu kombo ne Marie. Kala yo, oso confondre ngana Marie na sanza. Oso confondre ngana ye, ngana tozande ngani. Boniko. Tango batangi komba Marie ba confondre. Oh non, na bossa na kezaki yote. Tala oyo. Akasi yena niko asuka lelo asamba lokola mbangu akala. Bake ko sambusa mwana mobali. Bayanke basukisi bayanke. Balobi na campus oyo kotiaka monokote. Na benene penza ko sala keno moto aloba biso to vanda. Mutabo efa suka, mutabo ekwa ko sala na un jour a revivre te likolo. Na ministre okotala. Oyo nyoso koloba wa kebe ko balukela yo. Pour la ministre oyo mwana benda na to bare pe to panzani. Vous comprenez? Voilà comme ba compte à rendre. Pai atikaki bana mai na ye. Bisus ko tosani. Master, na sigere toluka bayaya tosangana. Tosala ta réplique tolukela bato yo solution. Esika bakena ye to yebite ba memi na minduki sikoyo tala. Toluka de to batama, to silisa likam na malembe. Yo tiko banga ko. O mobanga bango, obanga mapo, obata mapwani. Ngazo banga motute. Master nengani. Bon, les petits Jobless ça. Et bon sikoyo nani? Jobless ça mais bon, si on a milité à déplacer problème hein. Bon, après dire neza boy, cousin nanga na ko tunaye, na pesa ta mambote quoi, salam quoi. Ah, nzambe meso salio. Mais tu as problème. Batumo ba ye awa ba memiye ba leveiller. Na minduki. Quoi? Taruni. Après midi au kaka, ba ye wa na minduki menace. Tebi bango tati. Ah, mais Tebite suke ko suka ndenge nini? Bon, ekufelite. Soka bo monier. Bo pseke no cousin na mta yako luka yi. Boso kombo lobite. Boso ko fala pese biso mbongo lobite. Bandeko. Soka nde mongo na ko tala ka terrain soki ndenge nini? Aye confirmer soki benza ya solo opération Selemaki. Tala yeyo ayaka lokola mwana malamu osaki wapi ko mart na nuko pesa moto wana correction Jobless wana soki nani uyulo banini Jobless vraiment tout paka ye awa ayeko lukela yo kaka awa likabuka ya Jobless ngo sali binoni tala o comprendre te na eko se pesa na makambo moto wana na eko sukisa ye ayeba ke no bato muso basimba kate eloko akomeka eko sukela ye mabe asule sona eko yesolo wana tadalubia obine ozo memela makambo ko yo pompe fo ye baka ko matike un jour ozo mema bangu ne bele na simao mais natangi namoni ba poster na yo ba bambi partout awa campagne ndenge nini
Yesolo wana. Oh, masolo ezokende te moto na ngai. Na campus nzoka ni mikolo yo toluka prezo candidature. Yako tala nanwao. Batala boy affiche. Babandi kotia bilongi ya bakandida pour la présidence. Bakovote président Betidian. Yangona bana mai bazotia déjà ba poster bazo panza propagande se bandi. Nani akolonga entre Marina Martz batia mabaya moko alonga moko akweya. Pembeni batie affiche ya Martz. Moto ya Maripe aye na affiche na ye abambi. Eza fara. Donc oyo akovote a voté malamu. Tozo luka prezo wako kamba batu na bisika malamu. Donc nangambo Martz nangambo Marie moto na mutu na ye. Moto na candidat na ye. Sikolanda mbala moko pe Marie azoleka bakote wana boka misoboye amoni fara na ba poster Marie sikoyo oza serene makambo est-ce que omnende ko danga oyo azokonfondre to ndenge nini kasi tala yo na ye elongi moko tala ndenga bimelo ko la rappeur yango batusu baotia mabaya na makamba yebi te tala nalobi kampiso baby batu wazo ebati esengeli sikoyo to vanda totala ba stratégie ba projet na yebi ba plan ya Martz eza ke a gagner élection na batu nyonso ba bizengi ya campus nayebi nde na osukisa ye tala na munitso ko tolakisa mutu na preuve de force te tosala nde mutu biso nyonso sengeli to vanda na ba stratégie soki te Martha akolonga ndeti je. Webi makambo ndele komake. Moto azala ba photo belé na quartier ye wana bayebaka mingi keba. Bango pe bake bakoti labo. Bandeko élection oyo ya GT. Bomoni makambo bandia. Na minito atoka batu nyonso fo basanga na bayoka ndenge idéologie zali ndenge te photo longue élection. Moto akotelemela biso photo bomai. Omoni tala nzele na ngai. Na lobela kiwa. Tala, koke na violence te, koke pe na ndenge mabeti. Omoni na minute oko, po za mayele. Po oez élection ya bato mayele. Mais nabi ke to gagner. Stila suka. Ta muto kutu to lobela go ana connexion te. Ayebana te, ana position te. Tala, to yebi ndenge zali. To yebi bango nde baza na position na bango. Biso, to sela ba force akati to ya na biso. You know what? Webi nini? My mother used to tell me, Mama nanga alobelanga kaka ki oyebi soki oyebi molai na yo okomona mokuse kasi mobangi okomona molai esika zokende na minute oyo tosala keba to ignorer ennemi te oyebi ya lipasa na ngai atanga mde trop aza na connexion te azomona ndeti ke non bamayele na yo na mtiko organiser élection mais soka meki na bomiye pour na gagner élection ekomi boye tala biso tosala nyonso de notre mieux tosala sûr que non élection oti tolongi yango pe po makelele ya lipasa na yo oyo ko tendeka so tete ba poster tala bato baganya na ba photo te oyebi malamu ke non biso ndenge tosangana ba manière tosala ba réunion tosala makambo malamu te tala Maria a raison c'est comme si photo bakisa ba poster rebelle to imprimer ngo susu ok lobby tozokende porte na porte ya ba homme tozokotela betidian moko na moko totalisi masolo ndenge ezali lobby na obimisa mbongo nanga comme ça tobimisi ba dépliant ba photo ba poster comme ça to attaquer bango siko na fond bisolo ya élection bandeko landa bon merci mingi ndeko nanga na nyonso zosala mpo na ngai nazobanga nanga opposant moko te soki ndeko nanga gagné na opesa félicitation soki palongi te andimanga bon
ya moni namoni mutali boso po benga na téléphone kozala yo. And you know what? Ah, okay. I've already spoken to some of the Obi, students. si na lobeli déjà quelques étudiants, ba ya lobby, tout ça là déjà propagande, ba yo ka idéologie, ndenge zali. Ya wana fallait quand même tout monana. Oyebi hein, tozo bongsa président ya sika, mama présidente. Lo sako. Ah, bande ko bitumbo za jeté. Awa Marc asangasi ba partisan na ye. Bana mboka, bana campiste, camarade camarade bana mai, étudiant, tobangate, mutakolam sabino azate, tokolorane élection. Biso tozaba gagnant, na minute oyo, wako meka tozuto melie, boye. Moto nyoso, wako kanseke non, biso tozaba perdante, toko suki saiti na suka, toko panza moto, toko sambu sa kombo na ye. Na minute yoko, soki to gagné, baye bake toko bigne la bango likola moto. Vous comprenez? Tala, deka moto azol ningana awa, moto so yebi, keno Marx nde molongi, nga. Na minute yoko, tala, yo lingo comme présidente, hein? Camarade, oyebi ata français mala moté na monoko. Siko toko voter na nini? Bande ko français tengama. Balobi président alobaka français ko tengama. Bayaya, bana maizela. Camarade, déclaration, discours na ngana lobiawa. Mutayoki ngate, na bandela, boyoka, bo comprendre, soki na lobaki, bo comprendre te, mo continue yeyo, tozo défendre cause, yeyo akosa la présidence, boye. Soka makelele na makelele. Siko na ngambo koto yo pe basangani. Bana mai. Oh camarade camarade bana campus oye. Ndenge boyebi ekomami ke oya sana ndaku moko aliaka ndeko na ete. Biso tozaba leader ya lobby. A venir na biso bandi lelo. Na yango esengeli to lamuka. Toloba non. Toboya na intimidation na ndenge bazo maltraiter biso bana kapis ngai nakoloba pona bino pe nakobunda pona bino ngai nakozala monoko na bino nakoloba pona bino pe nakobunda bitumboyo ti na kati opération nyonso. Oh bana kapis oye propagande bandi oya kolonga alonga meza malembe te. Voilà ye koto azongi na berkai Marthe tika na kolela ko Marthe o eleki nango esili na ngala kebisaki yo na lebelaki yo bandela discours na yo otanga ngo bien obosani na yo Marthe ata yo moko. Oh chérie tala ezali kambu ile kaka zana kimia oyoki ngai d'ailleurs élection ope nanu payete nan to bandi ngote to ko voter le loté mais oh chérie s'il te plaît tota nan ndenge autorité ba koloba to pona bango siko masoni bozolo ba wana discours ni bozolo ba wana nyoso na lobaki kuna est-ce que yoka ingate na lobaki makambo ko comprendre kite est-ce que makambango ezaki na ya kotengama. Oh, ndenge ngana solo baba twa solo bakina solo ba malamu te. Oh, siko discours ngo basala ngo ndenge nini ngo. Oh, bande ko Apolline discours. Obi na histoire ya campus na biso mbala liboso ba sœur mibale ba mapasa pe ba ke ko we la poste ba we la ki présidente. Tout le monde a noté. Il fallait quand même oyer bango. Oh chérie s'il te plaît. Zana kimia. Bon. Tota nde makambo ezali na malembe to zela ba autorité ba loba action na biso to yebite tala fallait pas oloba na osoloba langage ya balabala langage ya bayaya e bosko na lobi langage ni siko bango bayoka ngate. Oh soki ekosenga ngamba loyo nakende kutana na conseiller na doyen koto sola makambo yo ngala kokende balobi président okota ibine koloba te bako voter kasi na nini Marthe azopola na propagande Marthe yeyo nde na lobi makamba ngo na mona ndenge mususu boko pone ngai. Oh Marthe zana kimia
zala tiempo nabinde makambo ezokende za na kimia o comprendre nga tala Cynthia a raison après tout alobi bien fallait pas ça makambo ndengo sala kiwana mais na lingo promettre biso karake okosala mabe na marité sokaye awo pardon na bondelio zala nanu hein olobi bien ça va mutabanga te nalobi te ke sikoyo na minitio na bando linga ye nalobi na nga mpe bongo te bona otika bango soki bakosepela basepela ti o bakosala basala mavana boma ye akoyeba nga mpo ti suka nango nasali oyo nasali nasepeli na motema olingo boma sikoyo moto akufa parce que ozosala élection marte nalobi na nga bongo te ekomi afatire toni tala naosala bafatire natema ye na monoko nakoboma ye ko ntina lobi yango natema ye na monoko te akufa bajete bakangi mari epai ya lipasa na ye lokola bawele kiti moko akwesa moninga ninga nalobi oboyi koyoka sikoyo ozoluka oganye ngai na élection mars yo asopeli mari mai asambusi ye na miso ya bayaya mart sikoyo nga mabe nini nga nasala yo nini yango nasala oyina nga boye mpo otraite nga na bamanere mark oyo mart tala makambo ozosala eza malamu te bacompatriote bapartisan bazoluka ye john sikoyo tosala nini sikoyo tosauve ndenge nini ko tosuki te tala naza sûr ke mart aza nsima makambo oyo mart ye kaka nde moto aza nsima buzoba oyo akofuta john yoka tala eza makambo te sikoyo banda kokondane nani to nani eloko tokosala toluka nde solution ndenge nini tokosauve ya bima esengeli tokende na baautorité ya campus na bata sécurité na babrigadier bango nyonso bayeba likambo esalemi siko tozela nini oloba kaka tozela nini tokei bakosala mari mabe o bakoboma epamba mart jamais akoboma lipasa na ye jamais nandibiki akosala te pardon tosambela esalama te mama alobi mwana ngai esimbi ya ndenge okanaki mama nalobelaki yo makambo ya pepele siko mwana yo très connecté ozoyeba ti connexion ezosala mama tala mari aza ye moko mayele ebele sans connexion aokende pa ye wapi tala ndenge eza boye ko ndenge toza na kati ya makambo oyo nakokangama te afunda ngai nzambe apesa mari etumbu azokangisa yo na la police yo lipasa na ye oyo nakosala mari so namoni ye ayebi nano te tala nga makambo kotuko naotala ngo na mosika banda kala mpo nayebi kaka ke non mama akosala nga rien me na ntango moko boye na bando ya awa so moni ngai te naotika biloko na ngai nyonso ata na maboko ya baninga na ngai mwana na ngai okosilisa campus oyo okosilisa université mpe okokende kosala mosala okomi mwasi monene etala campus oyo tala ntina suka tozali awa okokata te oyo balobaki baloba baya kotala mpe basambwa mama ngai esengeli na banda deja na kei bon omibatela malamu na nsima eloko mosusu yoka apesi code mama azalaka na confiance ya mart mwana malamu yeyo mart ye nde abetaka kati malamu ayebaka pasi ya mama ayaki kotala mama na ye apesi sango mama pa yokelaka ye nalobelaki oti omoni sikoyo nayebi ke un jour tala okokoma ntina suka okolonga baye oyo balobaki ke mwana nga aza inutile wapi bango bakofi miso mama bayati bakoma kotala sikoyo mama mwana ngai aza sikoyo licencié tala nazo souhaite papa na yo azala vie amona makambo oyo
yi nalobi ba oyo batiki monoko baloba kaka lelo baza na soni ba na zero ba kotala diplôme monene ezali awo j'étais na minute okono diplôme monene oyo ezopese bato mosusu bazokela yango motema pasi bamosusu ko baokoka te bakomela mai na tonga mwananga mama jete tala nazosouhaite tala papa nozala mvi fala azala wana amona ke naza mama mabe te ta nde nasali mwana omoni na minute okala te ti nazosilisa baye nyonso bakomona ngai tala bakozala na fierté kolobaka tuka mama na ngai bokoli mwana likopa ya mama na mwana babetaka kati kitoko Tupac ye pe nsima kaka ya Marx bolingo ezali mais azobatela tina bapropagande azosoutenir ye tina suka asimba manduki tomona baopération asalaki mokolango na balabala ye wana azolia kaka lipa na nguba nazomona nani awa oyo nani oyo Cesario Tupac bango na bango bato baopération wana yango kenda opiko moto na ngai obungi boye Cesario webia sima bachik na kena ba service national na seli mboka omoni Cesario ndeko na ngai botala ndenge sa boyko ne sepeli fort na minute oko na bike non batu nyonso yo balobaki baza mutu ka okangama so neni Martha isa neni go na libia na bike Martha qui était la mère na yago ya toza l'ensemble ça va ndesa boyko pese biso ba numéro to bengana to bongisa ba projet ki yo za libosezo ya masona bango bandeko na banga ngo posima na ngomona ka opération minduki voilà Tupac na batu na bango ya terrain ouais tikali 4e partie à suivre prochainement. Toko continuer bongo histoire na film na biso Marie Lipasa ya Marthe. Rendez-vous kala mingi te.